Prince Pengali numéro 5, défenseur ya liberté. Moto nyonso akoya na ballon acha mongete. Ezala Chilombo na ko dégager yango ya liberté. Alors Maman Marie à cause de la remplaçante de réalité ya liberté. Abi Maman Marie to tiaye yende azana filé ya liberté. Maman Marie a lobi nangai ye akoza na poto po azaka na bar poto ya liberté. Soki azali na poto allo bana mugawe balobi soki Maman Marie ali na poto tango Chilombo akoya akomona boye elongi yankoyi ya liberté. Abangi azongi ye moko na ballon ya liberté. Mbote na bande ko balandi nyonso ya E-News Télévision de partout dans le monde là où vous êtes, je vous salue. Comme vous le constatez, c'est toujours moi, Platy, votre humble présentateur de l'émission Veille du Peuple sur E-News Télévision, émission Owapi Tolegisaka Maemanso et éveillera conscience ya peuple congolais. Comme vous le constatez, tous na siège ya ACD ya Changu. Oyo wapi toyaki ko assister na matinée politique, oyo wapi lisusu ba militant nyonso ya parti, pena ba cadre na bango misusu bakutamaki bipai boye pona ko éveiller conscience ya peuple congolais. Alors on a koloba mingité, je vous laisse la place Bolanda oyo wapi ezalaki mabongisi ya tongo lelo na OSK pe interview ya ba militants et bon on se retrouve juste après pour clore. Merci beaucoup. Chilombo talandenge yo komisoba. 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 Talandenge yo tekibunagana. Chilombo talandenge yo komisoba. Talandenge yo tekibunagana. Chilombo talandenge yo komisoba. Un peu de discipline. On va faire formation dans les cas. Sur les cas, on vous préparer. Moi, on va nier quand on boka et ça t'est. Alors, des hommes à la maison, on boka ça la biso. Donc, tous ceux qui ont ils ont compté dans le cerveau, ils ont fait ça la biso. Donc, ma faute est dans ça, les gens. Ah, ce qu'on dit, c'est comme acquérir le dessert à Moninga. Moi, je vais vous ça t'est. Il y a un autre, ils ont fait ça si qu'on charge, il y a Tchangou. Maloba, après sa biso, oyo, ye, ayebi, l'information, ils ont les calacats, c'est un boka. Mais oyo, ma continue à faire cette mission, dans les fois, États-Unis, des surtout dans les élections. Donc, ce que nous avons fait, c'est Serge Tchangou, Maloba, toujours maintenant, ma boka, c'est ma boka, ma boka, allez, qui l'a dit? Allez, qui l'a dit? Bana ya Congo, oye! Bana ya Lamuka, oye! Biliaki bango biko! Biliaki bango biko! Tolobaki pona Martin Fayulu, pona Mboka, oye koya! Oye koya! Soki bapakoli yo mafuta ngulu na mundoko. Est-ce que tali biso? Etali biso? Soki oboyi komba. Biso tokosala nini? Tokoboya yo. Bundagana. Okimi komba. Tokosala nini? Tokobunda.
Mutu soka liengulu mafuta tikala kana muno kote. Tikala kana tikala kate. Tosekaye. Toseka lisusu tosekaye. nayebi ke osopesaki mwa message mais lokola oyo eza force ya lamuka et puis osimbi ndembo bien kokota to kokota te ekokota to kokota te bon okosala te ke eza na mokolo moko bakangi ye deja orge omoni ndembo ye awa bakangi ye deja orge ndeko epenge topesi yo maloba mwa moke oloba ata mwa moke honorable Muza awa apesinga ipasa no nasala nini mokonzi ya changu apesinga ipasa no tozali na 89e minute ya match na makete bana ya changu ngai nalobaki na binete lamuka ezali ekipe yali boyete mais ezali FC Mbandaka te ezali nde ekipe nationale yali boyete na classement ya lamuka Prince Penga ali numéro 5 défenseur yali boyete moto nyonso akoya na ballon atia mongete ezala chilombo na kodégage yango yali boyete Alekimboso kobanda awa tina nganda jika yali boyete Alekimboso kobanda awa ti na Mbandaka yali boyete donc na lobiete moto akomake mongete numéro 9 na biso na équipe nationale et alimwa na mboka Martin Fayulu yali boyete motala ya ngai nandeko Muza nandeko Adrien Nico Maengele Chatal Momboni Naba Monsusu Soto Ali Bajouer Epenga Ali numéro 5 Ndeko Muza Ali numéro 6 Adrien Malenga Ali na 3 Nico Maengele na 7 Bana la Bukaye Bana la Bukaye Naloba Nampanza Nanyata Nasosola Nabembisa Lelote Lelote Zaliati Kanima Yaliboete Bana Lamuka Balobina Ngai na Lamuka Koto Alina Basi Yaliboete Singo me Prince Penge Ibenge ya Lamuka Otali classement mais tomoni moi cité
balobi nanga Maman Marie à cause de la remplaçante te yali te yali boye te abi Maman Marie to tia ye yende aza na file yali boye te wana na mukawe Maman Marie alobi na ngai ye akoza na poto po azaka na bar poto yali boye te soki azali na poto alo bana na mukawe balobi soki Maman Marie ali na poto tango Tshilombo akoya akomona boye elongi ya nkoyi yali boye te abangi azongi ye moko na balon yali boye te donc napesi bino merci mingi ndenge ndeko auti koloba awa ma sosi tolobaki yango rendez-vous eyali obe semaine prochaine na ndeko honorable Musa nikoma engele biso baso bana ya lamuka tokozala awa na base po awa nde makambo ebandaki yali boye te bino nde bakolo makambo oyo yali boye te ndenge nalobi inyosaka alobi na biso tokotala bino soki mbala oyo 4 ans après baélection soki bokoyamba fayulu balobi o bakonokisa mvula mokolo yango bana ya lamuka oyo donc priorité na biso ezali tolakisa na mokili mobimba ete na Congo le président Eli azali obeye moko yali boye te epuis ntango mpe président akoya mbala moko kobwa na aéroport tobandi marche yali boye te kolongo na aéroport na mokonzi ya mboka directement Bunagana yali boye te lokola Tshilombo ateki Bunagana na barwandais biso peuple tokolekitele Bunagana yali boye te ya mibale tokokuta aéroport mbala moko mpe marche mpona kosenga nkimia ezonga na kwa mutu yali boye te bandeko bakufi ebele trop c'est trop Tshilombo ali incapable ya kosécurize bana ya Congo biso moko peuple tokomizwa en charge yali boye te tomoni nde 2023 ekomi mosika tosila na kaka sika wa pouvoir ezonga na peuple yali boye te donc merci mingi semaine prochaine awa toyali peut-être 500 mais semaine prochaine c'est que tokoma tina mutuka wana yali boye te bopanza sango ete équipe nationale ya lamuka po lamuka yali nde bino so toyali bajoueur na bino yali boye te soki bino boyali te biso mpe tokozala pouvoir yali ya bino bolakisa bino lolenge bino boyali bakolo pouvoir mokola samedi ntango tokoya awa na mabele ya ntiango aponi bino botondo alors distraction ezalate oyoki déjà que équipe nationale ekoya c'est-à-dire que ndenge omoni ndembo wana tolobi mutu aleka mebale eleka te mutu aleka mebale eleka te tolingi toloba tosala distraction te ntango tolobi ke samedi nyonso oyo osanganaka na place de résistance songolo to pakala samedi nyonso tokobanda kozala awa oyo eza lokola veye tozoprépare arrivé ya président élu Martin Fayulu tozoprépare comment mokolo oyo mboso akobengisa Jean-Baptiste Kasekwa biso nyonso tokozala na balabala. Est-ce que oyokinga nasololaki na honorable Jean-Baptiste Kasekwa apesinga déjà badetail mpe na niveau ya parti tolobi tokotika eloko wana boye te parce que wana ezali koboma nde démocratie oyo bakongole bakufela démocratie oyo totikala na badefend démocratie oyo toza kobundela mpo na mboka na biso etangola malamu tomoni citoyen mboso azwi baordre ya Tshilombo pour que bana ya Congo banyokoma. Est-ce que tokolinga yango? Azali korapele na cadre nyonso ya parti élection eza na 2023 boye te boye te tolobaki tokoboyikote élection te
tokokende élection mpe tokosurveiller élection yango nalingi na rappele na bachef de cellule nyonso na basous-sectionnaire nyonso na basectionnaire na mosala oyo tozali kosala elongo toleki bango na ebele bango to bongo te tokoganye bango na élection. Mais pour que tu gagnes, il faut continuer la préparation. Donc, ça là, l'issue du colon et l'issue, tu continuer à s'organiser à niveau de base. Au moment où nous sommes au temps de la banzela, babandero le sili. Babandero le sili. Babandero sous na likambu ya kolobate. Bilan négatif. Peuple congolais. Mwana nyonso ya Martin Fayulu. Et si kozali, il faut préparation ya élection. Tobanda koya koloba makambo ya élection awa chaque samedi na tango. Parce que ceux qui te sakani, président élu Martin Fayulu a gagné. Mais ceux qui te suivent député et qu'on a le problème, tu problème té. Yango toloba ki touro yo, au voter Martin Fayulu, au voter député. Dans la binini. Il faut tous alana ba député ébélé. Mais pour ce faire, ils allaient préparation. Donc continuer. Mercredi prochain, tu vas lancer. On a kosala musala auto zali kosala, il y a sensibilisation, il y a terrain. Donc, na évité ceux qui ne komoka rozala likambo ya kokakisa awa metolobi na bandeko nyonso. Topesi déjà mbela pa ya bakonzi. Ba préparer déjà mokanda oyo ekendaka na administration otoyeba mokolo wana mokolo nini tokozala na nzela wete wete. Donc bon, message eza kaka moko congolais à lobby, il faut constitution et république ezala respecter. C'est-à-dire que ils ont la contrainte de mon côté oyo lelo à part respect article 73, c'est-à-dire 73 il y a constitution et koki kosala que élection est organisée. Donc décider azali na préparation il y a élection. Après congrès oyo totenaki na Kisangani, toza sikoyo na moment ya application il y a ba résolution. Et parmi ba résolution na biso, il y a d'abord la résolution numéro 4 oyo lobi lopango mokote sans les idées. Lopango mokote et kozanga kombo ya Martin Fayulu na monoko. Donc toza ko se préparer sérieusement et puis toza na campagne moko ezali citoyenne pona kosala nyonso que démocratie na biso ezala consolider parce que ezala na ndeko na nzela ya ndeko Chilombo to na nzela ya ndeko Mboso na lisanga mobimba oyo ya Union Sacrée. Nous avons une volonté de mettre en péril la démocratie ezali. Il faut mobiliser le peuple. C'est-à-dire que tout ça la masse pour que l'élection ezala oyo et kondima manabato banso. Oyo to benga na lopoto, les élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est-à-dire que wana toko sala maponami ezala ke oyo akolonga alonga. Oyo pe akopola a félicité moto oyo alongi. Mais toujours na cadre ya résolution numéro 30 oyo tolobaki na Kisangani to kondimate. Peuple a kondimate que moto moko ayiba lisusu maponami ndenge basalaki na 2018. Soki moto ameki biso tozana eloko ya kosala te bobele oyo ezali na constitution na biso bobele oyo bamboka nyonso na mokili mobimba o bayebi démocratie basalaka pona ko protéger suffrage ya peuple. Donc toza ko continuer na série ya ba matinée oyo pe samedi ekoya tokozala lisusu awa
tokotika te ti wana tokozwa élection ya solo. Donc chaque samedi tokobanda kozala awa na tongo en attendant que tozwa ba instruction oyo koita na niveau ya hiérarchie na biso ya parti parce que ezali na milulu ya kafu oyo tobongisi et bokoyoka yango na nzela ya bapanzi sango na mikolo ezali koya. Est-ce que par rapport à cette situation, ils ont la province de Kinshasa, toi, mais danger à la République? Nako préféré na pesa nandeko a lobela makambo etali sécurité. Si bandeko bapanzi sango na banzi bolandi exécutif na biso ya Tchangu auti koloba nini tozali kosala awa a parler na makambo oyo ezali ya élection mais na lingi na loba na bana Congo boye tokoki kokende na ba élection te sans une partie ya Congo et participer na ba élection na lingi koloba nini par là na lingi koloba boye tokokende élection kimia esengeli ezala na kati ya mboka Congo. Ça c'est de 1. De 2, ba territoire na biso nyonso oyo ezali lelo envahi et pas ya ba yini ya Congo, nous devons récupérer ça tokende biso banso bana ya Congo ya 4 coins ya république tokende na mapono. Tozali koloba boye na yebite soki bolandaki oyo babengi porte-parole ya gouvernement azali monoko ya Chilombo aleki omona wapi yo tata babeti bana na yo na kati na lopango oye mosala okuti lopango bapaya bazali okotika bapaya wana to kosala boni na bandi soko zali moboti ya solo kotika bapaya wana ba envahir lopango na ote porte-parole azali koloba na micro na bino bapanzi sango ete mokonzi ya mboka na ye ayebisi ye que tozela likambo ya Bunagana tovanda kimia tozela nazali kotuna qui est ce peuple là, qui est ces parents là oyo ndaku na ye koki kozala occupé na bapaya na bayini ayebisa bana na ye ayebisa bana ya mboka ete bozela tokozela nini yango tokotuna bango biso tolobi tokozela eloko te. Nous avons besoin de récupérer notre Bunagana. Qu'il pleuve, qu'il neige, toko récupérer Bunagana. Bana Congo balembite soki kokende tima kolona Bunagana. Biso oyo tozali ba réserviste en tant que ba citoyen congolais toko bundela mboka na biso. Soki balembi batika pouvoir. Bazongisa pouvoir et pas ya mafa tokende ko récupérer Bunagana to sala ba élection oyo ya malamu. Ezali na biso lisusu awa pembeni ya Kinshasa awa quelques kilomètres eloko na lingi na loba lisusu yango wana bandeko bakinois en général en particulier bandeko na ngai ya Tchangu tokeba likambo ekomi na kwa mutu awa ezali deja na nzinga na biso awa na Tchangu awa tofongola miso to permettre te insécurité oyo bazali ko créer à volonté et côté la biso awa porte ya Kinshasa ezali Tchangu bana Tchangu tofongola misu toyebi pe lisusu bla oyo bazali ko sala naza ko pesa bino information et que bokoyoka sima mikolo lolenge bazali ko menacer mwana mboka Kasekwa po azali ko panza sango ya malamu ya ba complot na bango bazali ko sala pona balkanisation azali na kati ya viseur ya mboso ndenge ba uti ko ebisa biso bokanga lisusu kalate bokoyoka député national na biso Bosco Mambo akokoyela pe makambo po bitumbo yaza ko bunda pona ko luka kimia na bandundu ba ko lukela ye makambo na avertir bango ke bakokoka te bana Congo bana Tchangu to telema insécurité ezali voulu par Chilombo na bande na ye tofungola misu mboka na biso ezonga kimia Bunagana tozwa yango tokende maponomi tobengana bato oyo baye po bakabola mboka totambusa mboka elongo na président Eli Mafa.